C'est parti, vrai bang. Les écritures m'ont possédé avec bonne attitude grâce au conseil de Messieurs B. J'ai fait des critiques pour mon beau mal, donc je vais pas céder. En entendant, j'ai continué à patienter pour l'attentat. Je vais percer, un jour ou l'autre ça va payer. 9000 étoiles, je suis né pour briller. J'ai conçu ma toile comme l'araignée quoi. J'ai pas nié que je vais finir par régner, mais j'ai pas oublié que les médias tout parier pour brûler, plier. Grailler, dire même si de faire la prière à l'immédiat média. Fais les griffer pour les billets. Demande à ma team, fini les cannes de s'embrouiller. Dans mes thèmes, moi je reste authentique. Je suis pas faible, les gars, va gérer tout pas ma veste. Sinon le monde fera la fête avec mes fesses. Rien à foutre de vos religions mafieuses. Les gens ignorent qu'un jour l'on sera vieux. La jeunesse Mbote balandi batali ya émission na bino pe émission na biso Ribambel. Ribambel lelo to sali descente pour la 3e fois na quartier Djelobinza. Ah, to na Djelobinza nde bozo mona na scène nga kuna na ngambu kuna to na côté ba bengi Sangamamba soko katisi na ngambu kuna oké côté Sangamamba mais awa to na Djelobinza esika to ko sala émission na biso na mukolo na lelo. Djelobinza mingi pe ba mensana ba benga ngo quartier Général Maëlle parce que Général Maëlle afandaki na quartier boza komona esika toza ko sala émission eza na kati ya commune Ngaliema plus précisément moi muke kaka soko Ipen pour soki to baluki ka moi ke boye tozo koma Ipen. Alors Djelobinza eza quartier na kati ya commune Ngaliema yango lelo to sali descente mutu nyonso ayebi Ngaliema Ngaliema eza kala babandai ko benga ngo commune présidentielle esika oyo Mobutu abandai ko vanda na ba dignitaire nyonso o bazalaki na 2e république. Alors na senenge to ko kitaboye makambo eze belé na se kuna boko découvrir yango bazana ba problème ebelé na se mais biso to ya kaka ko défendre ba droit bana moi nazana ba droit na ye esengeli ko respecter ba droit bana pe ko tosa yango droit liboso ya mwana koto eza bafé ezali droit na éducation na seboye ba école les amingité à part école moko catholique eza na sekuna ba école les amingité pe à part ba école bana na biso koto bazana problème ya santé ba hôpital à malamu oyo kokina kozala lelo mwana ju problème ba mema mbangu ba soigner ezate na seninge toza kokita boye ba hôpital malamu ezate foko longola mutu awa ko mema ti delvo be ko mema na Ipen en dehors ya wana ba de la pénalité atako ba pardon ba mema mutu na Ipen be na delvo mais na nzela nini parce que ba mabulu bozo mona ba érosion za ko bukana boko mona nde to ko kita tina se kuna pe likamba ko kamwa na se awa bana na biso baza ko consommer mai o ba bengaka mai ya nkelo yo so mona mai ya nkelo nano mona mai ya nkelo te lelo ko mona mai ya nkelo e ya mai moko e yaka na se mabele o bina sa mabanga yo za ko to mai wana baza ko mela. Or loi portant protection de l'enfant za ko loba mwana il faut azala en bonne santé mwana il faut atanga mwana il faut azala pe mwana za na droit ya information ndenge tozolo baboye na ebite nde tozo kita boye toko kita biso pe to banda ko tuna soki bayebi likambu ya liwa o eza na kata na biso est-ce que na stepe bayebi yango ko tuna bana lelo boko yoka parce que courant ezate l'enfant a droit à l'information mais information ko soki courant ezate alors na kolobe belete toko kita lelo na maya zelo kuna na se esiko toza ko kene ko sala émission na biso toko solo na ba papa na ba mama boko yoka mais pour ba konza mboka tala occasion yango ya ko ebete quartier moko peza ko exister koto yo Djelobinza esika oyo ba benga quartier Général Maëlle bo sala pe Maëlle na bino bo meka ko sunga na ebite na moi 2-3 personnes na tuni ba bikutu bourgmestre koto pa ko marate na ebite Ngaliema ngo soke ezaka kote kuna koto eza Ngaliema te to ebite. Alors na kolobe biso Ribambel nde bozo mona tozo kita boye tozo kita nde poto koma kote ya mai ya nkelo côté mai ezalaka boye mais mai ya zelo ezali mais tozo kende nde ko luka bosi bo mona mai ebimi na sama bele ou be mai ebimi na libanga tozo mema bino place mai ebimi na sama bele ou be eza ko bima na libanga o ba mesana ko benga mai ya nkelo koto bana na biso pe baza ko melango mais to ebite balobi l'enfant parmi ba droit bana babi mwana il faut azala pe en bonne santé santé wana ya malamu wana isoko uta pe na mai o mwana za ko mela soki mwana za ko mela mai lokwa o ya nkelo boko mona koto oyo soki na butu wana mai moko uta ki kote nini eko kota wana mwana meli aju malade
tokoki pe na ko perdre bana belé koto parce que mayo baza komela eza vraiment malamu te. Alors beaucoup découvrir ngo mais tout ça na maman na biso Mathieu ska tout ça ko continuer ko ça l'émission na biso mais maman Mathieu oyo pe kala mingi te moi de la femme ngana moni ba maman pe belé koto baza ko se débrouiller baza ko laisser ba famille na ebité yo lobini yango na yaki ko loba papa na ebandela lisolo na lobaki biso to za ba mama na kanisa na lobaki ezalaki na kalande ba papa babandaki kotika ba mama na mbetu papa bimi akei mama atikali ko lamuka na sima pona ko s'occuper ndako mais lelo yo na ndenge tozokende makambo ezokende ko évoluer to komi na 21e siècle eza lisusu ndenge wana te e komi pe mama komi kotelema ko bima ko luka pona ko sunga libota ba mama epai boye bazosala na kanisi bozomona na bilili soki bomoni tala ba mama ndenge bafandi wana bazomata mama ifa bima na tongo mapa wana eza te ke camion ya dépôt camion ya mapa elongwaka na boulangerie kuna eye kotika donc mama ifa la muka na tongo amata ngomba oyo akenda zwa mapa tena tout akiti nango aye kotika nde nazolobela comme thème ya mois de la femme auto bandi déjà ya maman na biso son excellence Marie-Louise Mwange abandi ko préparer parce que aye penza avec force pona ko luka ndenge nini ya ko tombola mwasi ndenge nini ya ko tombola mama keke mama pe akoki ko sala musala nde mama wana zo sala lobi cette fois-ci en tout cas ye aza déterminé maman Marie-Rose Mwange alobi azali déterminé pona ba mama il faut bazala pe ba maman il faut bazala pe élevé yango ndenga nazo senga to bandi préparation balobaki to sensibiliser ba mama siko ba mama tala kaka nzela oyo ndenge ezali soki balobi ke ba mama lelo balamuka ba kende 100 kilos ba mama ba kende pona ko se sensibiliser parce que ba mama il faut ba kende pona ko s'enrôler pona ba élection ya tout rambala sima ekoya po ekende na kimia boneti mama soki nde kwa koki ko zwa bilili ya mama azana sima na yo wana mama azana difficulté ya kotambola mais soki nzela ezana ngo bien que azana problème na lokolo akosala nini akotambola na ye malembe ou soit tu peux koki ko le bakeke lokola nzela ezali bien mutuka ezoleka mama koki ko batana ye pa futi moi 500 francs na ye bien 300 francs na ye azui transport aketi na bureau esiko yo akozala enrôler mais siko yo nzela eza bien te azana problème lokolo po moni ndenge azotambola te nazala soki na kutani na nzela na sani ya mapa esala kanga pasi moko boye na motema mais mama zo sala tuke po ye moko a vivre population eza pe pa iboye pona nini ezwa lipa parce to tamona ba quartier musu ba moi ba boulangerie to benga ka ba koni mais awa na Jelombinza exact ata boulangerie ba koni wana exact donc tout ezaka ka problème na problème yango nazo senga na ba autorité ya mboka baluka nanu bango moko basala moyen basala comment je peux dire basala neti commission moko boye batinda nanu bato bakite pa iboye baya komona état nini bato bazo vivre nango e pa iboye parce que ngai na ndimi message oyo Cornenanga président ya Seni Cornenanga lansaki pour na sensibilisation pour na ba mama mais naza na difficulté pour mama ko bima ndenge nini pour na ko kende ko sarole pour nzele za mabe talaka ndenge salibo oyo moni boy parce que mbule beta ki esili bato babimisi basaki ba meki ko bongisa mais siko soki ala muki na tongo mbule beti akobima ndenge nini akende kuna donc likambo passe bena to zala ngo makasi yango wana surtout pour na ba mama surtout pour na ba mama to komi ko préparer mois de la femme ba yoke la biso parce que biso yo to nyoko makate po nzambe nde apesa ki biso pouvoir alobaka nini mobali yo komona okobimisa motoki po mwasi à vivre donc il faut ba luka tout ba tia biso ba mama Jelombinza à l'aise tous à l'aise tous nyoko makasi différence ni tozana on a basho fandi na ma campagne différence ni tozana on a basho ba fandi na Gombe différence parce que le lorsqu'il na bina lati soki to telemi na fête ba mona loka pe na fandi na ma campagne mais soki ba bongisi biso na ko envier ma campagne te na ko envier Gombe te parce que pas bo naza à l'aise ozomona siko komi mutu afandi akomi koluka nini abima na lopango akende nde bomoni matonge kuna lopango ya 25 sur 15 batiango 15 portes ba locataire moi na yebite espace mike esika bana basakana ezate esika bosala ezate donc mais awa biso toza à l'aise mapango eza minene mais loko komi kokimisa biso awa nzela ezate mai ya bien ezate yo moko zo vivre yo kine ba mama ba lobi mai ya pose yango kaka 1 heure neti ngana sengi 2 jours na ndako na mai ezate donc to komi photo mata ipen to sombi ba bidon ya mai na salaire ni je crois que vous comprendre déjà pas ces mawa ngala zo saka musala na ngai bomoni toza ko kita mai eza pasi koto difficulté eza makasi koto
donc na bana na biso na ko tumba pe ko lamba pe manyoko ezaka passe na ko sala manyoko pe passe ka na ko sala manyoko pe passe ka passe mais ça passe Chiko passe ni mama kashi bozana ngo koto ma passe ya mai koto mai 2 heures 3 heures tout le monde a passe ko mai koto balobi pe mwana ifazala na koto pe ezaka na ba place bokenda ko sakana ba je ezali un koto exact do bana koto vélo pe bakumba te bakumba te nzeza mabe mabulu koto ndeti mwani akoza moto amata nzele baby bo mata po beta mai vélo kumba te te kumba vélo te pona ni nzela zake nzela pona oleka na okora te donc vélo bon zela nano est-ce basombela oda vélo mais moi okumba ezate mais siko bale yekuta sa ibisa nga bongo bale bobeta ka botana terrain koto tozana te akuna si koto mai siko yo na poto koloba te bambula no se bebisa banzela kutu soto kota kuta monda pa kuna bana pasi penza kutu kota kutu biso kutu moi bien donc monda pa yombo lisu yombo makasi donc binomo bolandi do côté monde à part yombo lisuko leka koto alors botikela biso moi 2 minutes hein tola tababout tolongola ba sapato to anango tozokota mai ti. C'est parti, vrai bang. Les écritures m'ont possédé avec bonne attitude grâce au conseil de Messieurs B. J'ai fait des écritures pour mon beau mal, donc je vais pas céder. En entendant, je continue à patienter pour l'attentat. Je vais percer, un jour ou l'autre ça va payer. 9000 étoiles, je suis né pour briller. J'ai conçu ma toile comme l'araignée quoi. J'ai pas nié que je vais finir par régner, mais j'ai pas oublié que les médias tout parier pour briller, plier. Grailler, dire aux MC de faire la prière à l'immédiat média. Fais les griffer pour les billets. Demande à ma team, fini les cannes de s'embrouiller. Dans mes thèmes, moi je reste authentique. Je suis pas faible, les gars, je retourne pas ma veste. Sinon le monde fera la fête avec mes fesses. Rien à foutre de vos religions mafieuses. Les gens ignorent qu'un jour l'on sera vieux. La jeunesse, je lis la perte dans ses yeux. Moi je suis fidèle à Dieu et je ne cherche pas à plaire aux hommes. À quoi ça sert de conquérir le royaume du monde si c'est pour perdre son âme, m'amène. Méfie-toi de ton entourage, car il y a certains amitiés qui nous mènent à la perdition. Rouya, faites attention, relativise et résiste à la tentation. Si j'écris à l'aide, c'est que je n'ai plus de force. Mon pays à l'est, il y a 2 millions de morts. Tout ça parce qu'on cherche la paix avec les armes. La vie briller en 1 minute, ça se transforme. Amis, c'est les vies qu'on pas que les temps se stationnent. L'État s'enrichit pendant que son peuple chôme. Le savoir est embolique, alors pourquoi conduirais-je ma vie comme un bolide si je ne sais même pas là où je vais les garer. Rien n'est carré sans me rentarer. Je ne peux plus me régaler ni rigoler. Les cœurs de l'homme est gâté à force de trop chercher à s'égaler. On finit par être carré. Je reste lucide dans ma boîte crânienne. J'ai des mots qui boxent, même si c'est difficile de changer le monde. En tant qu'un crâné, j'évite le pire, car cela nous mène à rien. On fait du mal, mais l'on sait bien que chacun nous a sa destination finale. Gagnons le temps, et vas-y pose cette question aux combattants. À quoi ça sert de gagner la guerre si la paix a du mal à s'installer? Baki, bon monde toza na mayo babenga ka maya zelo. Hein? Maya zelo yangoyo. Oh peut-être batumusu kuna bayo kaka maya zelo yangoyo esika pe bayebisaki biso ke carrière moko eza awa bakoki na kobanda kotimola zelo bateki yango pe basaleli yango bandako. Donc toza na maya zelo na esiko babengi Jelo Binza na côté ba mususu pe babenga yango quartier ya Général Mayele. Esiko toza ko continuer mission na biso na bana na biso bokomona malembe toto kende. Bomona oba bengi maya nkelo eza nini boko découvrir yango na ba image na biso toza mana bana toza na ba masse belé to tambola na bango quartier penza oyo l'État apesa quartier kombo yo l'État apesa eza Jelo Binza mais eyaki ko koma na kombo ya Général Mayele potangu Général Mayele ye asombi lopangu na likolo kuna atongi parce que résidence officielle na ye ezalaki nde na quartier. Compte tenu ya action sociale oyo Général Mayele abandaki ko sala epai boye
na ndenge pe bato baye lokola général Mayele ayebanaki mingi ekomaki lokola point référence soki olingi olakisa moto aya epai soki olobi kaka général Mayele tala kaka ndenge bazalaki na ntango na bango wana donc ata otangi ye kombo mwana moke ayebi quartier wana nde yaki kosala keke ebongwana ekoma na kombo wana siko biso ntango toye na quartier sika tant nazoloba général Mayele bato mosusu habite général Mayele te nde bapapa ya kala oyo basombaki mapango balobi baye kodécouvrir keke général Mayele ntango azalaki en vie que son âme pose en paix ntango azalaki en vie abandaki koyebisa ke basalikela sime abandaki koyebisa moninga mnanga makolo ngulo moni sikoyo abandaki koyebisa bato keke koto ya se eza ferme na ye. Donc s'il y a un problème abandaki kobimisa mbongo na gouvernement ke oyo ezali ferme na ye ponga na yebi ke mukona kutanaki na gouverneur Kimbuta na yebisi ye alobi kuna ezali ferme ya général Mayele te ozomona donc bato nyonso to batikalaki nango na mutu ke ezali ferme ya général Mayele mais eza ferme te eza quartier mobimba oyo bato bazali ebele bino moko bozomona nde bato bafandi me kombo nango penza oyo eza na mikanda ya l'État oke na quartier oke na commune oke na hôtel de ville ezali Jelo Mbinza nde kombo nango ya quartier oyo général Mayele eza kaka point de référence soko lobi na mutu kaka général Mayele soki aza mwana abotami na Ipen abotami na Delvaux abotami na Barré abotami na ma campagne soko bika général Mayele akomemo directement na quartier oyo. Voilà, je crois que bolandi maman Matia oyo koto eza Jelo Mbinza mais mingi peto mesela ko benga ngo epa ya général Mayele. Donc bana baza bozo mona bana mayo ka bozo mono pe mayo basukola nango peti mayo. Donc bana pe basukola nango mais quelque part wana to moni ba nie bolimbisanga na lobango vraiment na terme facile pour muta comprendre ezako kitaka na mayo yo. Tozako kende boko mona alpha zako la kisabina ngo je crois bozo mona mageza mwa mai tozo kene malembe ti tozo koma sikoyo na maya nkelo bomona ba nkelo o ba bengi nkelo eza nini pe pona ni baza ko benga ngo nkelo donc boko découvrir ngo toza na bana ebele za quartier mobimba bana baza mais koto yo ba droit bana mawa plein koto yo ba droit bana balobela ngo te ba yebi na mama kambo etali ba droit bana te koto yo bozo mona bana bango wana baza liboso na biso tozana bana ebele pe koto yo donc il faut pe ba droit ya bana eye bana ba ONG s'occupe na makambo etali ba droit bana bazwa temps ya kokita na ba quartier lokwa oyo ko solola na ba parents ko solola na bana ko lakisa bango ke ba droit Maman Louise Mwange a sensibilisé pe ba droit ba ONG s'occupe na ba droit bana bango pe ba kita sur terrain parce que yenda za ministre na biso de tutelle genre famille za na maboko ya Maman Louise alors maman mais kana pe ko solo na ba ONG tala makambo etali ba droit bana ezala ba ONG international ezala ba ONG national ba mekana ko tala likambo yo na Jelo Mbinza pe bana bazali na Jelo Mbinza ba droit bana pe faut ezala respecter nde botoko mona wana bien que mai eza metozaka obligé à kokota ya kotambola na mai ya koleka balobi mwana za na droit ebele mais botala bana na biso ba yebi makambo etali ba droit te donc to continuer mission na biso tina mai ya nkelo esiko bazwaka mai. Les beaux marlés dans la cuisine. Pour le moment c'est freestyle en série. Calo c'est bon là, ça enregistre. Ok, c'est parti, vrai bang. Les écritures m'ont possédé avec bonne attitude grâce au conseil de Messieurs B. J'ai fait des critiques pour mon beau mal donc je vais pas céder en entendant. Je continue à patienter pour l'attentat, je vais percer. Un jour ou l'autre ça va payer. 9000 étoiles, je suis né pour briller. J'ai conçu ma toile comme l'araignée quoi. J'ai pas nié que je vais finir par régner. Mais j'ai pas oublié que les médias tout parier pour brûler, plier. Grailler, dire même si de faire la prière à l'immédiat média. Fais les griffer pour les billets. Demande à ma team, fini les cannes de s'embrouiller. Dans mes thèmes moi je reste authentique. Je suis pas faible les gars, va gérer tout, pas ma veste. Sinon le monde fera la fête avec mes fesses. Rien à foutre de vos religions mafieuses. Les gens ignorent qu'un jour l'on sera vieux. La jeunesse je lis la perte dans ses yeux. Moi je suis fidèle à Dieu et je ne cherche pas à plaire aux hommes. À quoi ça sert de conquérir le royaume du monde si c'est pour perdre son âme, m'amène. Méfie-toi de ton entourage car y a certains amitiés qui nous mènent à la perdition. Rouya, faites attention, relativise et résiste à la tentation. Si j'écris à l'aide c'est que je n'ai plus de force.
Mon pays à l'est, y a 2 millions de morts. Tout ça parce qu'on cherche la paix avec les armes. La vie briller en 1 minute, ça se transforme. Amis, c'est les vies qu'on que les temps se stationnent. L'État s'enrichit pendant que son peuple chôme. Le savoir est embolique, alors pourquoi conduirais-je ma vie comme un bolide? Si je ne sais même pas là où j'ai fait les carrés, rien n'est carré sans me rendre taré. Je ne peux plus me régaler ni rigoler. Les guerres de l'homme est gâté à force de trop chercher à s'égaler. On finit par être carré. Je reste lucide dans ma boîte crânienne. J'ai des mots qui boxent, même si c'est difficile d'échanger le monde. À tant qu'un crâné, j'évite le pire car cela nous mène à rien. On se fait du mal, mais l'on sait bien que chacun nous a sa destination finale. Gagnons le temps et vas-y pose cette question aux combattants. À quoi ça sert de gagner la guerre si la paix a du mal à s'installer? Brébang. 9000 livres reconnaissent vrai. Ave arrive, rendez-vous dans le futur, la tête entre les mains. Je sais que tu diras que ça sort pas de ma plume. Et je crois que je suis plus dans le vif d'ici j'ai là. Et si je continue, je parlerai tout un livre. Donc je m'arrête là. Merci à vous, messieurs B, Adriss, Lampéjac, Edes Entertainment, Frère des Sangs, Psycho, Bems Brown, Black Ben Laden, Big Man, Fabouji. J'oublie pas Jonathan depuis le nord, ça gère les bails. Homo Fortis et Likia, Jenny Swadje, Zoagé. Baloba, ceux qui toa place nini, hein? Ah ouais tout ça. Bonjour. Bon comprendre ça et siko banana biso. Ah ndebo sukolaka. Hein? Sukola awa. Na mayo. Na nzoto na basani bilamba. Kanzoto la bilamba. Mai musueza teka o. Mususu alikolo. Donc bo sukola ndia wa so bolingo sukola bongo kene classe. Mais sikoyo eza ndenge nini? Mai yango eza bien. Eza pio kitoko fort. Eza pio kitoko. To panzala to tala na mai yango. Donc koto pe bazana mai na bango ba sukola yango yo, botala ka partout tout ça. Donc to ba piscine bino koto yo. Ouais, eza piscine. Hein? Bon na chaka wapi? Salité. Siko bon na chaka. Tokanga ngo evimaka ekoma munene. Bokangi ndeni. Tokanga sana. Botaka ndeni. Bazelu na basaki. Bokangi. Après ye munene a. Après bosé ni bobando sukola. Bon to panzana to tala ka côté mai zo uta. Alphonse, yako zo côté mai zo uta. Te botika na to zo côté mai zo uta. Mai zo uta koto. Bomoni mai zo uta awa. Balobi soki ye komi awa bakanga kango so bakangi mai wana kote kuna ekomi lokwa mwa piscine bakoki na okota na kati basukoli de obotala ka bino moko mai yango ezoya hein balobi eza soin eza propre bozela na zola bino pe biloko eza na mai ya soin botala na mai ya soin botala mai biloko na obimisa na mai ya soin monitala mai yango yo biloko eza na kati osoki nini soki pe zelo soki nini na ebite mais mai yango so bakangi yango mbala mo ebongwani piscine koto yo evimbi ekomi boli evimbaka après ekomi munene so ekomi munene bakomo sukola bon na ebite bana bazana Gombe bana bazana Kingasani bana bazana Lemba soki pe bango bazana piscine na bango pe bako vimbisa boy mais bano baza koto baza peka bana bazana Gombe bana baza koto koto yo je crois que eza pe important bazalana moi ba place à bager bazala pe bien tala mai yango yo o bango basukola boye tozo continuer bozo mona pe to la kisabino mai o bango ba melaka. Voilà, je crois que bozo ko découvrir biso tozana bande ko na biso balobi mai yo e ko vimba pe comme le roi fleuve
comme pe piscine nakanisi ye na place pire pe bazolakisa ndenge basalaka digue soki bakomi na posa kosukola baye oyo tokoki oloba na mot français bango bitu bakangaka batiaka badigue bazwi babilamba basaki banini nde bomoni batia nde bayebi sikoyo kovimba wana ezalaki etango mai ezoya ezoleka lisusu te aletondi bango soki balobi ke mai evimbi ozomona bana baa na posa moko boye moye bakokisa yango eza te place akosala yango eza te oyo tozomona mpe na bapays mosusu bazotala bakartier eza na babanlie koboye gouvernement esaleli bango eloko moko boye même ata kopesa moi quelque chose mais bana mpe bazo se retrouver ozo comprendre bana mpe bazo se retrouver neti tala lelo oyo meke courant ngo bakoma kotinda ya muke omoni eza na esengo ozotuna mwana événement nini eza na mboka ya munene balobi ke no babiso balobi ya chicha akufi babiso balobi Tshisekedi akufi bani mpola nini moi tel courant batikelaka bato eyaka na 22h bakati yango na 5h donc soki olingi repasser il faut zela 22h wana soki ozeli 23h alors repasser minute mais tia na motema na mutu na yo 5h juste ekatani bon soki mokolo wana batikeli bino yango bakoki otikela bino epeli de 22h ti 14h bakati ekoti de lestage ti 22h lisusu bazongisi soki ekatani na ntongo bokosala 2 jours ezolanda successive ezoya kaka na 22h les oya na 22h mais na moi mukena bazo sala ezaki bana pe bakomi na actualité bazo yeba lelo ko tout na mutu boye mais ce que so batiki yango toute la journée bana bakotelengana te pour moi na ko fanda ndako bani na la télévision ata ko tala film mingi mais ko na Europe moi makambu moko boye bana bazo tanga système comme bakomi ko cha bande de reviews zo le kanase moi na zo tanga azo yeba pe information ya mboka azo yeba pe actualité ya mboka mais ce que so bango balibiki batika ndengwana e ko sala passe pour na bana tala ka keloko boye penza bana ba ya ko sukola piscine bango babiki to kangi po maye vimba to sukola wana basukoli maiti babayende bamati donc ndenge na moni apo bamisu na moni basakanaka na bana nanga donc y compris na bana nanga pe bayaka na piscine mais tant ko tuna bango bakondima te bike non mama akoganga mais tala na ndenge bana yosa est-ce que bana baza na droit te baza na ba droit bana oyo na la kisabino pe mai o bango bamelaka parce que boyoka aka mai ankelo oh to uti na piscine to ke na mai ankelo bon mona mai ankelo ndenge ezalaka to yebite bana bazoko kende déjà Alphonse aza kolanda bozoko comprendre biso Attends ta verbe à la vérité, en attendant je vais tous ces pétards. Wesh mon ami qu'est-ce t'en dis, tous ces péras que tu vois aux médias, c'est son de pétards. Attends ta verbe à la vérité, en attendant je vais tous ces pétards. Wesh mon ami qu'est-ce t'en dis, tous ces péras que tu vois aux médias, c'est son de pétards. J'ai des phrases et des salles, des phases impeccables. Je suis pas qu'un fan, dégage. Avec les salles et salles, vidéos en P4. Un j'pète un câble. Ninja, j'étais invité à ma table. Je vais te péter pétole, mais c'est 24. Yamado, Olingo Yamoune, mais là c'est 4. Et le que les Kelly, on a pointé au Moni Bayan qui a Kawele. Bah, mais là c'est 4. On est qui c'est psychologique, c'est pas la psychiatre. Le cola, oui, le lomo, match fuck. Mon ennemi solo. Nami bango likolo ya ngomba wololololo MC tika polo goza king ongezo la 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 Yokola wera na bilisi kimi lelelelelele Mikolo na kobeta miziki ya mikolo lololololo Jaja na fela balianga master naza bololo Kavata la barapper bako inanga koleka kongo bololo Na différent Jaja na kote na lipate na banga salite pone la lelanga Na différent Bango babonde la kaba mazeze pona moja na peroda elanga Na différent Chako kona sangana na barapera pata kunya na kipo na sala blast Na différent Na boya lise bosangani na bango bachaka manga me badefa kapilamba Baba na miké, baba ta maté, bako beta ma bien, et tu sais niquer, et puis tu sais kicker, tu sais qu'il est. Trop différent, c'est pour ça que j'ai fait de bails trop sale. T'as la langue bane grono bako timai, baza basalo, bande de salopes. Je répète, je suis trop différent, c'est pour ça que je fais des bails trop sale. T'as la langue bane grono bako timai, baza basalo, bande de salopes. Chez nous tout est
calibré, je te mens pas. C'est quoi le bail? Je traîne qu'avec mes gars surtout comme Khalifa. Oui, them boy. On m'a dit, mili, mais ça fait la bono, la bella. Non, 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 jamais. Toujours passion, na tia maele, na zoze, la kaka yanzambe. Na yebi nanga decha pona nzembo yo ba fiti ba kobima. Na betaka bango tupe na ba featuring na koboya. Na bomba ki elongi nanga ipe minge. Sikole komi tango na bima. Natikela ki bango petango barenye. Wesh ma gueule, je veux plus vivre dans l'anonymat. Parce que na différent. Charge na côté na liberté na banga salité pone la lelanga. Na différent. Bango babonde la kaba mazeze pona moja na peroda elanga. Na différent. Organisme international bakoki ko aider biso keke ba ya nango basali ba forage ba tie ba pompe donc bato bandi ko toka mai na sécurité penza na sécurité moko ya bien talaka ndenge mai ezali tala ndenge ezali donc na yebite ngai depuis na koma kamba liboso na mai oyo na yebisa bano 15 jours na yoka bango so ba ke toka mai na source et tant to yaka liboso bino liboso mona bien to kuta ngo na état moko ya bien ezaki na tol moko biloko ba zipi mais tala ko kende soki 3 ans ou 4 ans passé tala ndenge ekei depuis peto sala appel wana boya ko aider mwana mobali oyo ndenge azobundana na kosala mai ata mutu moko azomona na te donc bo luka moyen ke bo sunga biso en tout cas tozo senga bo sunga bana ya quartier ya Jelombinza baza la pelo ko la bana nyonso parce que mai eza na salité te mais ezo comme salité nini endroit na ngonde eza propreté mais mai esika yango ezo uta eza salité te mbula siko tango ezo beta ba salité ezo kwaya na mbila mbula mai ezo uta likolo mais soki ba aménager yango très bien ba tiele yango clôture ba tie ciment to bandi ko tia produit mais to koza na problème a mai te ata mai ebimi na pompe te biso to koki ko kita to yeko toka mai mais bota l'état ezali ata yo moko. Je crois que faut comprendre abo moni mama ucholo ba déjà ka eza ba sac ba batie morceau tuyau en plastique au besoin mona oyo eza morceau tuyau en plastique oyo tala sac eza couleur verte laisser changer tala awa pena pembeni awa eza mai ezoko uta na ba na kati kuna na pembeni na kuna besoin mona banzete ndenge eza mais oyo déjà ezali innovation mutasali pona kozanga mai mutasali makasi mai yo ezala quand même mais il faut qu'on soutenir ko tia forage so ba tia forage ba clôturer bien na ba brique awa ba kotoka mayo ba komela yango ba tia chlore na kati e komika mai o kutu mayo ezaki toko kutu koleka même mayo biso toza kozwa na batio na biso donc tala botala lokwa awa donc mai yango ezo uta na ba sanso bozo comprendre botala mwana litanga o ezo bozo mona mai ko bima place wana soki to vandi quelques minutes okomona mai pe ko bota ma place wana donc ezo ko isa mabele po eza mai omona mai ebotami mai ebimi wana nde yango sikoyo tala bino mo bomona ke eza mai nde kona biso a orienter yango abimisi yango na tuyau ndenge boza komona boye ndenge bana na biso bomoni baza komela ba pe batoki yango bakena yango na ndako donc eza pasi babengi yango mai ya nkelo donc tozokende boko découvrir bankelo lelo eze belé awa na Jelombinza bana na biso mayo bango bamelaka boko mona bazali banda wa tozana bana ebele na mona ki ndeko na biso moko azawa nde bomoni na to ko bima na mai ya nkelo to solo na ndeko na biso na moni ye paza mutakoto yo mbote papa na biso mbote papa biso eza mai yango eza ndenge nini batoka kango ndenge nini bafuta ka mbongo pamba to lolengeni kina lisungi ya ve na biso mutanda yende mtasala mai oyo po to bana ko soutenir na yango parce que ce qui était mené biso de souffrir pour na mai ve wana mai ko beba akoto basaki ya yemoko akobongsa po biso to mela mai po koto po pompe za kana yango te donc mai ka ne bo bendi bilili bo monika bino moko boye esa ngata ke passe ne to za bato Congo te to donc ndeti mboka ngo ya biso te donc mai bo mela mai pena ya ngwana to mela ko to mela na munoko yo pena o na ko lobela nde ya ngwana mais o mela mai wana kilobat o mela mai wana ya solo mai bo mela ya ngwana siko boyaka kotoka ndenge nini na babidon après bokemela
ami bezate ali boumé ça la passe te bobela raté Il me ça la passe te. Yo, Joto. Mais la minute au pénan, ils ont déjà des microbes. Mais ce qui bino l'état besoin en charge, il y a que ça là au non so bino bolingi, to se pelapé. En toi to se pel makas ce qui ndembo kitia bo bendi pe bilili, boko sabe posa na biso. Et ko zape malam. Voilà, to la nana ndeko akeko toka pe mai, aketoka mai. Ndeko mo aketoka mai. Baluka na kuna na tala na bouteille. OK na ngona ndako be OK na ngona l'école. Na kena ngondako. Hein? Na kena ngondako. OK na ngondako. Bomelaka uyi. Emelaka uyi. Et ça la bino libumu pas cité ma baba. Ngana milonka lilo. Donc mais batu bamelaka awa. Voilà, je crois que Bolandia, mai bamelaka yango ndeko na biso utotoka mai na ye wana ke. Toto ke kero musu sezali, tu ya mama nani na liboso kuna. Attends ta verbe à la vérité, en attendant je vais tous ces pétards. Wesh mon ami qu'est-ce t'en dis, tous ces péras que tu vois aux médias, c'est son de pétards. Attends ta verbe à la vérité, en attendant je vais tous ces pétards. Wesh mon ami qu'est-ce t'en dis, tous ces péras que tu vois aux médias, c'est son de pétards. J'ai des phrases et des ça, les phases impeccables. Je suis pas qu'un fan, dégage avec les ça, les vidéos en P4. Je pète un câble, je t'ai invité à ma table. Et je vais te péter pétole, mais c'est 24. Yamado, Olingo Yamoune, mais là c'est 4. Et le que les Kelly, on a pointé au Moni Bayan qui a Kawele. Bah, mais là c'est 4. On est qui c'est psycholyrique, c'est pas la psychiatre. Le cola, oui, le lomo, match fuck. Mon ennemi solo. Nani bango likolo ya ngomba wololololo ferre bola MC tika polo boza king ongezo la 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 beba yokola wera na binisi kimi lelelelelele mikolo na kobeta musique ya mikolo lololololo jaja na fela balianga master naza bololo bavata la barapper bakoyinanga koleka kongo bololo na différent Jaja na kote na lipate na banga salite ponela lelanga yango kaka mbala moko epanzani sikoyo ekatanaka mike ezobima po cameraman aza musika na kozwa mususu yangoyo ezobima mike ezokende oyo mai batu bazomela ozomona nazo senga en tout cas soki bokoki ko aider biso autorité oyo azana donc nazozanga na maloba ya koloba komona na eta oyo nakanisi mutu na mutu azomona boza na bolingo ya peuple oyo leloyo nakanisi soki patriarche na biso Tshisekedi akufi leloyo batu nyonso tu bazoloba keke azalaki kobunda po na peuple kobundo ya azalaki kobunda po na siko tozoloba po na peuple tozini makambo oyo tozalaka eloyo totia yango pembeni tozolobela sikoyo likambo ya mboka tozotala lolenge nini population ezonyokwama donc tant population ezonyokwama eza lolenge moko pe yo fandi kuna po okozwa kimia te botala eta ya mai batu bazomela Bokolimbisa je crois que bolandi mama mati tokosola mwa mukena mama na biso mukolo nkelo mama yo telema totala ta totelema ta pembeni mama mati ya ezala mwa malamu mingi pona tozwa mama totala ndeko na biso kuna mbote mama na biso mbote papa na ebite esali makindenge nini mayango eza ndenge nini eza propre ona moni mama tia lobi eza ndenge mayango papa eza mai utaka na source sikoyo nde lokolo kozangi pompi tozangi mai yango tosala kaka fabrication oyo pour vite tozwa mwa mai komela na bapasi ya mboko tozana nango mais ndenge na moni bosali boye esili yango bomelaka yango pe bosukolelaka bolambe biso moko na pao papa totimini na Kongo tobongosi basaki tozipi tobandi komela kaka pona pasi ya mokili bongo tosa nizate papa tokozwango wapi kaka bele oyo na bana mikie pe bazako kaka bamelaka o basokola kaka oyo kaka na mayo papa donc toloba mutu na mutu boye ko to azana oya ya sala obinde ba mususu bazadi kolo bazya ko bika kaka na mayo biso sali pona mutu na mutu te bafuta kambongo te mususu ya mwa bie azopesa mwa 200 azwi mai mwa 300 azwi mai mbongo mingi te papa
Donc esilika bongo. Esilika bongo kana pasa mai kaka papa tozana ngwa. Bongo koto bato bino bofotaki ba nani ba député bourgmestre ya commune Ngalema ba konjamboka koto na ba komate. Ah papa ba komi a otomoni bango te pe basale biso pe eloko moko te. Bongo moni awa pompe ezali ayo moko yo komona mai ya sale te tozomela kaka bongo ba konja basale la biso bongo tomela ba mai ba konja te tomela ya sale te. Do basala te. Basala na bango te papa. Tomoni na biso pompe awo te. Yo moni pompe za koto. Kaka source wana ya tozomela kaka. Voilà, je crois que bomoni bino moko mai o bande ko na biso ba melaka ba benga ngo mai ya nkelo. Nkelo ezalo kwa source ndenge to mesana ko benga ngo na français. Donc ba timolaki mama ju a timoli na pau wana abongisa tie ba saki ndenge bomoni boye bakangi mwa mabele ba ju ba saki ya likolo ba tie po tango to ya kutango boye bozela na zongi sango bomona ndenge ezalaki do ezalaki akozipa boye hein wana na zozongisa ndenge ezalaki akozipa boye o nyonso batie po salite ekwe likolo wana te mais biso to fungoli libino po bomona na kati botala salite ezali bomoni kuna eza ba moisissira mai yango wana kuna na pembeni mais awa eza ko bima boza ko mona ngo ndenge eza ko bima awa o mai bandeko na biso baza ko mela koto o mai bana na biso o baza na droit ya kozala en bonne santé bazala bien ba vivre bien ba kola bien baza na intelligence lokwa bana baza na gombe ou bien bana baza na kitambo mayo bango baza ko mela yango bino bomoni awa ba bengi yango mai nkelo qui veut dire source tala soki mbule noki mai wana kote kuna ekozwa mai ya mbula ekokitisa basalite nyonso ya mai ya mbula chao menga na moni loko moko même bato ba moni yango te so bolingi na lakisa bino ngo na kolakisa bino yango eza na préservatif awa yango wana kuna Alphonse akomona ngo te tala préservatif eza na kati kuna yango wana kuna babwaki kuna toyebi te préservatif yango ba utiliser te yango wana na kati na kote zela soki mama matia pusani afungoli ka mwana ni wana soki ba fungoli okomona Alphonse za omona ngo na caméra c'est bon omoni yango je crois yango wana botala eza yango wana kuna mutu pe akosala grand besoin kuna te grand besoin ekiti pe awa mutu pe akokina kosala petit besoin ekiti awa botala na tabino moko mai oyo bana na biso baza komela na ebite santé ya bana na biso ekozala ndenge nini santé nini toza ko prévoir pona bana na biso na mikolo eza koya biso tozongisi basaki omoni tozongisa basaki ndenge ezalaki ndenge mama na biso atiaki basaki bolandi o nyonso eza pasi kozanga mai yango nde ezotinda bacha mai ya nkelo oyo alors esali biso mawa pe pasi tala na botala ta bana lokwa nde yo po mela mai ya nkelo Te. o mela ngo te ya melaka na ete yo melaka Te. o mela ngo te ye pa melaka na ete bongo Wana melaka te. melaka na ete Kana melaka. ya melaka yo mama Papa na melaka ngo likolo ya pati kozanga mai papa etengeli babongisela biso pe mai tomona pe molamo na bilo papa na biso mai na biso koma malamu papa mai eza kitoko te pona komela yango ezo pesa biso kolekisa mabumu ezo pesa biso ba diarrhée papa nde na jabo libuma uti kolekanga na tongo papa donde na jabo chante eza malamu te yango wana na lobi papa yango na lobi babongisela biso mai tozala pe ba santa malamu lokola bino tozala mama na biso lokola telemi wana tala sante kitoko biso pe elolenge tolingi nde tozala nde na sante wana Maintenant, je crois que c'est important pour Nabiso. On a une pause place wana pour découvrir Mayankelo. Tozo kende na dernier Mayankelo pour to bima na ngambo wana tomata. Tolek. Panzala kuna batika bato kama yo numéro 23 yo. Wana bana na biso bazoko toka mai bozo comprendre bino mo bozo mona nkelo mususu pe yango. Babenga nkelo. Donc bana biso batoko toka mai na nkelo tse batoki eza ba 25 litres bake na ngona ndako tokomeka kosolwa na bango toyeba soki mai yango basala na ngo nini tozo tuna bandeko tokuti baza kotoka mai awa tomeka kosolwa na bango mamuke pomoni o pesa source eza ndenge moko na ba mai wana kuna ba ucho muna mais bana na biso baza na droit komela mai ya propre po baza na santé malamu bakola pe malamu
bazala très intelligent lokwa bana baza mususu intelligent na ye fandaka siti okimi Bote. Comment on a niveau? Comment Ismaël? Ismaël, ah, bozo sari. Toka mai. Mai ya nini yango? Tu fous un bon par mois. Combien? Tu fous un soit 2500 ou 3000. 2500, 3000 par mois? Par mois. On a beaucoup toka combien de bidons? Ouais, chaque jour, ndengo mo lingam. Oui, toka ka. Ah, ok. Mais siko mai yango bobela kate. Et ça la bilo mutu. Et ça la biso mabumpasi, ba mimi makazi. Maladi ebele akati mabumu. Mais bozo toka quand même. Bozo mela kaka. Mai pompe boye bien ngote. To ebi kututé. Ebi marapete. Ah, to ebi kututé. Ah. Donc siko yo tolo ba famille mobimba mai bomela yango. Mai biso ka yango ka. Vina biso nisko yango ya mayo. Ah. OK. D'accord, na sepeli mingi. Mais yo ko ebisa ba konja mboka na biso ni. Na posa ka babonsaka ba mai bakitsepewa cho. Posa nisko yango na. Na veli wa bonsa bakitsepewa points. Ah, mais sikoyo oh nani ndiko na yo toka na ye. Toka na ye. OK, d'accord. Je crois que Bolandi hein bango ba melaka yango bomoni place zo bima. Donc eza nango moi place a moke ba bongisi po batoka mai ba bongisa yango batoka nde ozoko mona wana donc ba chechi yo baza kotoka yango. Alors tout ça ko continuer. Attends ta verbe à la vérité, en attendant je vais tous ces pétards. Wesh mon ami qu'est-ce t'en dis, tous ces péras que tu vois aux médias, c'est son de pétards. Attends ta verbe à la vérité, en attendant je vais tous ces pétards. Wesh mon ami qu'est-ce t'en dis, tous ces péras que tu vois aux médias, c'est son de pétards. J'ai des phrases et des salles, des phases impeccables. Je suis pas ton fan, dégage avec tes salles et salles vidéos en P4. Un je pète un câble, je t'ai invité à ma table. Je vais te péter pétole, mais c'est 24. Yamado, Olingo Yamoune, mais là c'est 4. Et le que les Kelly, on a pointé au Moni Bayan qui a Kawele. Bah, mais là c'est 4. On est qui c'est psychologique, c'est pas la psychiatre. Le cola, oui, le lomo, match fuck. Mon ennemi solo. Nani bango likolo ya ngomba wololololo MC tika polo goza king ongezo la 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 Yokola wera na bilisi kini lelelelelele Mikolo na kubeta miziki ya mikolo lololololo Chaja na fela balianga master naza bololo Kavata la barapper bako inanga koleka kongo bololo Na différent Jaja na kote na lipate na banga salite pone la lelanga Na différent Bango babonde la kaba mazeze pona moja na peroda elang Aka mwana muni teka tsafu Ifo teka tsafu Ikwa Ili tsafu Sunga tsafu kusensa ku 300 kusensa Tula mo ku kana muna posh bongo zina muna posh Ufati suma kanga tsafu Uno takumkanga bona ukona kusuma tsafu mbongo mbongo nkati muri abuniki non mbongo kena mbongo zine mama bidie zi 5000 usumbe 5000 kudia 10000 1500 1000 francs toile mbongo tata toile jita sauce même pas 1000 francs tu l'as bien 300 pour ça ebele un sumbi d'insambo wapi oyo combien 300 500 tu as 500 ça m'a dit ah maman ça me mpembe masika ba yambula ya bate ko cheko lembate po to tambola nanga tozana musika to tambola na suka matikila manjila yoko siko litabiso cheko lemba cheko na suka ekoki hein Ibaka Ngonza Jonas na vandi na kati ya Jello Beans au na maizelo. Voilà, papa na biso Jonas ngana ngaki na comprendre. Na moni banki bwana problème akasi awa, du problème makasi za problème nzela. Nzela za na problème nini? Chi to koma na côté to komia. Papa, quartier ozo mona oyo, ezo kama sebiso makasi. Tozaka to fe ba congolais na bana mokuse to fe ba congolais nyoso ndenga bazali ndengo moni soki za ke bokuta peut-être ezaki zamba ke bato bazate me ndenga mosusu mais bokuti bato bavandi donc mutu so ngaza mutu azana posa makambo presque nyonso to problème na biso za makasi awo numéro 1 ezana liboso nano nzela nano parce que mutu nyonso to po bayeba adresse sika mutu avanda ka ifo nini sengeli nzela ezala apara milongo souhaité wana nzela sogeza nano liboso nde yango tana la meto balabala moneno zo mono aveni fuma ele ni zangi
ta makanisi biso tozosala bino bato bosali mosala biso biso tosala ngai kuti naloba ngam nasali yango soki bakonzi bazalaki o bazali na bonne volonté ya koluka eloko basombi soki basaki ya pamba basaki ya vide papa iso kote kutu 50 francs soki 100 francs donc basali nyonso to po bapesa to asaki to lungule nzela oti na se ekomi tina sa kote ya mai kuna carrière ya sable ezali ya minene obanga bakotonga biloko minene obanga bazoka na osomba sona kikusa soki wapi soki place bazoka na lukaka wana papa yango te place ya solo pena kozula zelo yango ezali awo so bokomi kwa na se peut-être bako filmer bimo bokomona yango mais volonté ba continuer ezate tu même peut-être bazozela soki po baka tozozela changement soki changement ngekuta modèle yekuta na lola ikita na ibna note mais tu vois bazo bato ya sewa bakonzi bazonga bayebaka ke no congolais essence surtout azali fois le moyen ayebana ke posa na yezali loko nini esilise yango d'abord so natal malam papa na yebite so peut-être bakonzi bamona ke loko nini so bayebi ke bakoka kokuma place on a te na lobi boy na pesa un message boy liso bakonzi pardon bakonzi o moni télévision oyo bosala nyonso to polo maye li o ezali nde liso na bino est-ce que bino bozoko kokoma te mwana mobali azosala manso to aluka moya sa nini chaîne lo ezosala to eluka moya sa nini ekoma ezokoma tine sika oyo bino bokokoma te tango bomoni to ta siko volonté na bino kosala ndenge nini bo pesa faute teke o moni te wana kuna soki batinda kiso saka bote to sala mosala o banda basage pa ko to trana ma place mo moke to sale so par exemple ezaki quartier donc développement ni soki kamata yikita tina se kuna est-ce bon konta ko kita wate o kita wa donc na hélicoptère alors voilà donc c'est ça le problème il faut tamba na se il faut to sonner na se nanu mabele on nzamba pesa biso po moke moto bongisa mabele to bongisa nanu yango est-ce que to vendre soki ba konzema mususu bakoza na besoin gouvernement za na besoin kazo biso nini makamu mususu sema oyeke ewelu wa moyen développer kama soki makadamba ko tia batia mais ba bakake na se na biso papa na kosote wana kana zoba yali bosembo soki donc bino comme si image na bino na se bamoni zelo eza na se na ebite soki zelo mo eza ko bwaka ou bien eza mosala moko te mais je pense que banda na bango zo tokoma likolo wana donc important sango eza pona nini zelo il faut bazo rendre zelo voilà je crois ndenge pe ba ucholo bato zoki na maya zelo hein na maya zelo na se babenga ngo pe esika to mona maya nkelo yo so kumba velo dana kumba koto bokumba ka velo te oh bokumba ka velo te pona nzeza mabe nzeza mabe koto velo bokumba ka te bongo bale koto pe bobeta ka bale te na se foto kuna kota mai koto terrain zate bongo siko ata bino moko velo bakumba ka te bale pe terrain zate bongo bino bana basi bo sakana wapi sanaka kuna na se na koto nzelo kuna donc koto pe piscine zate ezate siko piscine zalo kwa piscine zaka kuna na mai wana zelo wana donc kuna mai magoro nende piscine eza kote nini bora manzelo mankelo kote mankelo nde piscine yango wana mais baza pe bana kalo kwa bana bavani na gombeche tala na mwana o botala na vrai chéri na vrai chéri tala botala bien botala na sonité a tina oloba nae botala na mwana vrai chéri comment nuna Olive Olive azana komba ya mama ya mukonza mboka na biso hein mama Olive yo pe comment Olive ozambula boni na 10 ans Olive azana 10 ans mais Olive alobi koto yo piscine pe pona bango maya magorodo eza kote ni kuna na se bongo vélo bande kuna mibali bakumba ka vélo te koto bakumba ka kuna na se koto mabulu zelo pasi pona kokumba bino mo bolandia mais za ba droit bana mwana nyuso za na ba droit ezala mwana vandi na Gombe mwana vandi na Jelobinza mwana vandi na Kingasani mwana vandi na Kulufuma mwana vandi je ne sais pas où batu nyonso bana nyonso bazana ba droit ndenge moko discrimination ko kina kozala te pa bana hein bana nyonso bazana ndenge moko tala bana bazana place à vélo te bazana piscine pe ko sukola mai te ya ko sukola te bazana place à ko sala ba jeter alors ba droit bana za respecter te koto bato balobela makamba ba droit bana bokita pe na Jelobinza hein bolobela ba droit bana eza te lokwa mai yamba ndenga za okima biso hein boya bosolola botala bana to na bana bien koto yo bazokola bien baza très bien donc est-ce que yo pe yebi ba droit bana nebi bata ba droit bana pe koto bayaka ba droit bana baye ko sensibiliser bino bala chabino ba droit bayaka pe bayaka te pona ni bamona pona okita boye moyete ngomba nzeleza mabe moyo kita boye zate do bayaka na bayaka te
donc là boyoka mamba badroit bana non toyoka te bongo siko badroit nini na bana yo yebi pona yo badroit nini oyebi mwana zanango badroit mwana zanango il faut asakana asala makambo oyo mwana asengeli asala akokita na se boye abeta bale mais biso koto batere eza te eloko eza te tosala ndenge nini tokomomata kuna na ipe tokende kobeta bale kuna tokitaka na se kuna tokobeta bale moye eza te babongisa biso kaka tere basalela biso makambo tu courant mpe passe mai mpe passe tokoka te nzela oyo moko omoni deja mabulu na mabulu kende kaka bokomona bandako ekei partout nyonso bandako ekei bato bazolela donc eza mwa mawa eza pasi tosolola mpe na papa na biso namoni mpe papa namoni na mwana opema merci papa ndongo opesinga parole bon pema mpenza mpo touti bakote église mais omoni nzela na biso ndenge ezali donc nzela mpenza eza difficulté ndenge omoni tosouffraka fort na nzela oyo mais nzela oyo eza nzela moko mpenza principal ya malamu so babongisili biso baplanir yango oyo ezaki ekomema biso ntina ipene donc difficulté tozalaka nango mingi eza ya nzela à part ça na ndenge bapetit frère bazolobawa problème ezaki ya baterrain oyo ezaki mwa foot esalaka bien na bapetit na biso mpo bajoueur tozomona lelo bazobeta na bagrande équipe babandaki mpe kaka baéquipe ya mike baterrain mpe mike ti lelo tokomomona omobeta na baterrain minene donc toloba koto bana na biso vraiment ndenge ezalaka badroit bana barespecte yango mpe donc eza mwa mobulu bana na biso badroit ebele bazomanke koto ese bata badroit bana mpe bayaka koto kosolola na biso bon en tout cas lokuta mabe te tomonaka bango te tomonaka bango te ke ndenge lelo tomoni oye mpona kosolola na oyoka badéclaration bana na biso mpo en tout cas côté etali ke loba kosakana bana mike kaka ndenge basakanaka mais oyo etali ke badroit mpenza ya bana balobela makambo etali badroit bana do bayaka te tomonaka yango mpenza te bongo siko bino sensibilisation yango bino bata badroit de l'enfant bokena kosalela yango wapi oya bino sensibilisation ba ONG oyo sokipa na makambo etali badroit bana tala bana ebele baza koto oyo baparent baza koto oyo bayebi badroit bana vraiment te siko sensibilisation na bino ya badroit bana bokenda kosala wapi kaya kolia mbongo ba ONG malette boliaka mbongo bokendaka ba mission de service mbongo boza kolia makambo eza concerné bosala boza kosala te boza ko sensibiliser bato yango wapi badroit bana boza ko sensibiliser yango wapi bana baza koto terrain à football ezate or na kati ya loi portant protection de l'enfant balobi mwana aza na droit ya baje siko baje yango akebeta voilà tokomi na suka ya émission na biso pona mokona lelo ndenge tolobaki na Jelo Binza na kozwa mama Mati pour 1 minute seulement ayebisa biso mama Mati message nini okolancer na bandeko nyonso par rapport na ndenge totamboli petit tokomia nakanisi mingi ya kolobeza te poso tobito loba mingi kokoma pe libaku pona baninga mususu bino moko bomoni ba image bino batokende kolekisa ngo na media en tout cas posala tuke bo commenter nango biso pe totikala na compte association tokolemba te apalsi tokolemba te tokosala tuke toluka tozwa aide nakanisi eza eloko te ke eza monte bato soki bakiti oyo akolinga kokita oyo nyonso tokomona image oyo aza na bolingo ba numéro kozala wana soit numéro ya équipe cameraman ekiti awa ekozala soki bobengi bango bokozwa biso facile parce que tozo travailler na bomoko même ata bozwinga te mais soki bozwiye akoya na bino na quartier parce que za bolingo ya kotika ndenge azokita boye ce n'est pas n'importe quelle chaîne ezosalango ce n'est pas n'importe quel journaliste azozwa ba risque na kasi botali biso na makolo bango kutu balati baboto baza bien botalinga na makolo bokomona etani nazali tozo senga aide pour la population nazoloba étant que peuple congolais nazali congolaise nazoloba te ke pona mutu moko songolo te ONG ezalaka structure moko apolitique nakoki ko répondre nakoki ko répéter phrase des fins patriarche na biso Tshisekedi wa Mulumba ero ya zana morgue aloba le peuple d'abord soki na lobi yango ezate pona blesser mutu moko boye motema soki na lobi yango ezate ke po yozo yango kende ko commenter yango na ndenge na yo mais na lobi yango po eza phrase moko clé po peuple au nyokwama eza kutu ya kotia commentaire te boko vivre yango na bilili tango diji kati ya kolakisa yango boko vivre yango na bilili bosala ke bosunga peuple
na sengi pe na bo organisme international. Bon, ceux qui ba koyoka lingala te to yebi ndeni to traduire en français, to ko koma pe mikanda ba luka moye ba aider biso. Po batu ba ko kapé ko vivre comme batu so bazo vivre. Bana ya quartier Djelo Mbinza ba vivre pe lokola bana to libite ke ba vivre lolenge bana oya ba ministre bazo vivre te parce que mutu na mutazana étape na ye mutu na mutazana na classe sociale na ye mais bana pe ba mona ke oui to zali pe na kati ya capitale et na capitale wana na commune nini Ngaliema te soki ba mona zo se pulmoner pona tina na quartier oyo eza na commune Ngaliema na botami na Ngaliema na koli na Ngaliema na bali na Ngaliema lelo na vivre na Ngaliema na répéter loko na biso to bana ikolongwa na Ngaliema na ipen to ke na njili bo komi na 18h bo moni pita bato bazoya na ba mwinda ro na ba njili na courant ezate bato bazoya na mwinda pétrole ba ko tala bana ba uti Mbinza mais lelo yo botala Mbinza ndenge nini yango ekomi na bolingo bosala keke bolukela bano bafandi na bana surtout bana tozo senga ndepo na bana soki balobi ke biso ba mikolo to sito leki mais bana oyo bazoya lobby oyo bakosala Congo ya lobby parce que mais pour na gouvernement congolais biso tozo kende bongo bazoya na sima parce que biso lelo soki tozo se pulmoner parce que tokola ki bien mais bao bazoya lelo vieux bazo mener lobby kuna loko nini bao ba kosala kaka bo babotama na poto nde baya suko konza bango turo to boye loko wana bo sala keke bano bazali awa ba savourer pe Congo mboko etondi richesse mukena zaki nango ya koloba yango wana na pesi madame la ministre ya Jare famille et enfants en tout cas maman ozana musala makasi nako sepela papa Corneille asala CD oyo amemela mama po yaza mama ya bana ya lela kasoki amoni mwana na pasi oleke mwana naza na pasi ya lela mais komona mama Louise Mwangi abandi ko lela wana za mama ya bana mama tala likamba bana ya Djelo Mbinza eza na ba quartier kaka Djelo Mbinza ti ba quartier za ebele bana bazo souffrir to pesi bino chance na gouvernement oyo boluka na solution pour na bana merci na suki wana. Voilà, merci mingi, je crois que tu commis pratiquement na suka émission na biso pona mukona lelo tozalaki na ribambel na Djelo Mbinza ezali eteni moko na kati ya commune Ngaliema et siko to sala émission na biso je crois que bo découvrir comment batu baza ko souffrir en particulier bana o babotami na Djelo Mbinza baza bana baza na ba même durana mwana vandi na Gombe baza na ba même durana mwana vandi na Lemba baza na même durana mwana vandi na Kitambo donc mwana wa vandi na Djelo Mbinza aza ndenge moko na bana wana kuna alors eza pasi na mawa kotoyo courant ezate kotoyo mai ezate kotoyo nzela pe ezate tala na nzela et bino moko ba uti ko découvrir mayankelo to fungoli place ba bomba na basaki bomoni ba moisissure nini bimi na kata mai wana est-ce que mai wana bana na biso ba kola malamu bana na biso moye ba kumba vélo ezate ata kuto za spécialiste ko kumba vélo ndenge nini awa mwa kumba vélo ezate terrain a bale kuto ezate ba droit bana eza respecté te na koto yo mais balobi gouvernement il faut ça la tout ba droit bana eza la respecter minga kolobe ezate pona lelo to suki wana to fixer rendez-vous biso na bino prochainement na deuxième numéro na biso ya Djelo Mbinza tika nzambe apambola bino sika nyonso bino bolanda ki biso. C'est parti, vrai bang. Les écritures m'ont possédé avec bonne attitude grâce au conseil de Messieurs B. J'ai fait des critiques pour mon beau mal donc je vais pas céder en entendant, je continue à patienter pour l'attentat, je vais percer. Un jour ou l'autre ça va payer. 9000 étoiles, je suis né pour briller. J'ai conçu ma toile comme l'araignée quoi. J'ai pas nié que je vais finir par régner, mais j'ai pas oublié que les bêtises tout parier pour brûler, plier. Grailler, dire aux MC de faire la prière, allumer Dieu média. Faut les griffer pour les billets. Demande à ma team, fini les cannes de s'embrouiller. Dans mes thèmes, moi je reste authentique. Je suis pas faible, les gars, va gérer tout. Pas ma veste, sinon le monde fera la fête avec mes fesses. Rien à foutre de vos religions mafieuses. Les gens ignorent qu'un jour l'on sera vieux. La jeunesse, je lis la perte dans ses yeux. Moi je suis fidèle à Dieu et je ne cherche pas à plaire aux hommes. À quoi ça sert de conquérir le royaume du monde si c'est pour perdre son âme, ma mère? Méfie-toi de ton entourage, car il y a certains amitiés qui nous mènent à la perdition. Rouillard, faites attention, relativise et résiste à la tentation. Si j'écris à l'aide, c'est que je n'ai plus de force. Mon pays à l'est, il y a 2 millions de morts. Tous
ça parce qu'on cherche la paix avec les armes. La vie briller en une minute, ça se transforme. Amis, c'est les vies qu'on pas que les temps se stationnent. L'État s'enrichit pendant que son peuple chôme. Le savoir est embolique, alors pourquoi conduirais-je ma vie comme un bolide si je ne sais même pas là où je vais les garer? Rien n'est carré, sans grand arrêt, je ne peux plus me régaler ni rigoler. Les cœurs de l'homme est gâté à force de trop chercher à s'égaler. On finit par être carré. Je reste lucide dans ma boîte crânienne. J'ai des mots qui boxent, même si c'est difficile de changer le monde. Attends qu'un crâné, j'évite le pire car cela nous mène à rien. On se fait du mal, mais l'on sait bien que chacun nous a sa destination finale. Gagnons le temps et vas-y pose cette question aux combattants. À quoi ça sert de gagner la guerre si la paix a du mal à s'installer? Brébang. 9000 livres reconnaissent vrai. Ave arrive, rendez-vous dans le futur, la tête entre les mains. Je sais que tu diras que ça sort pas de ma plume. Et je crois que je suis plus dans le vif des sujets là. Et si je continue, je parlerai tout un livre. Donc je m'arrête là. Merci à vous, messieurs B, Adriss, Lampédiac, Edes Entertainment, Frère des Sangs, Psycho, Bems Brown, Black Ben Laden, Big Man, Fabouji. J'oublie pas Jonathan depuis le nord, ça gère les bails. Homo Fortis, c'est Likia, Jenny Swadje, Zoagé.